Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, Nabatutu Bazotalanga sur télé24live.com et Zalingai, Jili Poya Lama, Toronto, Canada. Na ye kakande na lobaki soki naza na masolo na koya po na to solo la masolo oba pesa kangai et puis ba moi ba idée mususu pe ba recherche na salaka po na bat obalanda kangai ezali ngai wabino booster nde na lobi ça fait longtemps nazo sa émission ya booster te mais na politique bozo mona nga tozo sa émission na Alain Kindeki tozaza tozo sa émission mais ba émission oh ba masolo ba pesa nga ba masolo ezali nango mais sauf que moi busy pe ba misala ndenge zonga ki moyen vraiment na kota na ben ya émission na ngeza kité yango bozo mona nga plus na émission ya politique mais nazali masolo exila kanango te parce que ba masolo ya social eza ebele mais ndende na lobika na débit busy ya kosakana te musala ezo sala nga vraiment un genre donc na busy mais na kozonga malembe pona ba masolo nyonso oyo bapesaki ngai pona ya kobetela bino ba masolo ya ndenge oyo bino moko boko yoka ba misusu bokepesa bino kanda ba misusu pe ba masolo misusu ekozala pona ba conseil pona kokebisa pe batu oyo bazali kobeta na ba masolo nde nazoloba ya masolo na bango pamba après air boko kabwana na camarade akamati azwa panzi eza biloko oyo esalemi mingi yango pe tobeta mais lelo ya motuya nalingi na beta siyo makambo ya bandeko na biso bana basi toza na confiance ya n'importe qui okozala marié okomona yo ozana ba camarade mususu oyo balingi na bango yo te mais yo omikotisi na kati ba vie na bango ti baye kosala nini baye kodétruire yo donc lelo nazobeta masolo bandoto ke bandoto mususu ezali bandoto ya kolanda te il faut za na discernement makasi parce que muto koya kopesa yo ndoto njoka nda zo viser kamoko kati na bomoi na yo me yo yebi te et deuxièmement na ko beta PCT sur makambo ya biloko o tozo kolia na sala pe émission mususu na lobela si makambo ba fruit ba biloko o to liaka ke il faut air moko boye ko sala kanini ko chekaka pe ba code ba biloko nyonso wana biso ba pesa biso na classe ba code ndenge nini ko yeba ke ba code ezali fruit o eza malamu ke ezali bio nde balobaka organique et puis ba fruit mususu ba kolisa rango na ba pesticide ba bani ba chimique banini yambo moni okosomba fruit boye goût ezalité alors ngai ndeko na saki moi expérience na sali expérience na ngai na somba ki ba fruit ya code soko sombi fruit okomona ba code ba tiaka na ba fruit pembeni bomona code bo ba komi bandi M sous na 3 pam M sous 4 M sous 5 alors na somba ki ba fruit wana ezaki na code 3 code nango liboso ezalaki 3 po ba code nango awa ezate na yebi te soki nazala ngo voilà yango sikoyo nabaki te nasala expérience ndenge batenge yaki biso na classe koyeba ba fruit mususu eza osombi yango epolaka te ekobeta ata 2 mois fruit ezopola te siko biloko nini tozokotisa na nzoto alors il faut biso ndenge tozali boye toyeba biloko nini tozolia ata oza na mbongo mingi te mais somba eloko moko ya malamu oyo moni ke eza biologique organique olie parce que ba misusu eza organique te eza na ba pesticide bazokolisa ngo malamu na ba chimique nde na loba na be mission bato balandaka ngai bayebi. Et puis troisième fois na kolobela si makambo ya figue donc oyo bato nyonso bayebi nzete ya figuier o Jésus Christ amodisa biso tout toyeba ke nzete wana bamodisa yango ebotaka susu te mais na ye na ba figue awa bokomona pe ba figue ke ezalaki ka nzete o Jésus amodisa nde yango ebota te mais lelo ba figue eza nango donc ba figue ezali et puis ba nzete ya figuier ezali yango eloko na beta to solo mo mketo kembala moko na solo ya bandoto ndeko mona mwasi moko abaki na kobenga ngai bisinga mama beta lisolo oyo
bato mingi bazo kosala confiance tozosala confiance na bato mosusu ozo koyeba te nzoka nde lokuta lelo ye asimbi motu libala na ye ekei mpona nini azalaki na sagesse te. Alors ndoto ezali nini, lisolo ezali nini? Ndeko mwana mwasi oyo azalaki aza marié, sikoyo aza su marié te, aza marié. Alors camarade ni baza na ye bamesani baye okutanaka na bamboka ye sikoyo mwana mwasi wana basaki nini, aya bamboka ya poto to bomba mboka, aya mboka ya poto mobali muta bengisa ye bino moboyoka mobali abengisi asaleli ba démarche ti aye poto aye poto pe babandi ko évoluer bavandi pe bien baboti pe mwana na mobali na ye mwana moko sikoyo nde baboti mwana moko wana pe bazo continuer évolution i amour penza zaki bien penza oyo kaka ya bien aye kosala nini aye ko se familiariser na camarade moko akutanaki ne na mboka poto bakomi bandeko yakendaka kuna okuna pa yaki pa na ye ndenge ka ezalaka oyo ake kuna waye pa na ye bafeti basali ensemble mobali pe ayebe me master wana mosusu oyo bi akutanaki ne azalaki na ye na mobali te mais ye nde bolimbisanga ye nde azalaki na mobali oyo bazo évoluer baza na mwana moko na mobali na ye ti bajour eleki mwa matata ekomi koya mwasi akomi mpo mobali alingaki te azala na bakamarade abiye azala confiance ya bato te apréférera azala ne asisole parce que poto eza makambo ebele mais mwasi teti alingi te akangaka na camarade wana bakanga na camarade wana mwasi wana akomi motu makasi bazokotisa babula mabe ti na suka nango oyo ya motu ezali nini jour mosusu camarade na alali aye aloti ndoto aye oyebisa sikoyo to fona pesa bango bakombo mpona bosala te donc mwasi totie kombo ata totie ata anana et puis camarade ne natie ata citron mpona na nome bango bakombo et puis mobali nakotia ata nini tom natie ata tom kaka pona nazana bakombo. Alors anana aye okutana na citron na poto ki camarade nani alali koyokola susu mobali nete tom donc basi évoluer ti citron comme kokotise babula mabe baida mabe omoi nde eza na poto ata mobali abengisaki yo ndenge eza wana akokontrole mbongo na yo te boye ndenge eza boye mbongo kutu ya mwana yo nde fo géraka tout ça bazalaki na bango bien mwasi aye na ide ndenge ezalaka na Afrique papa atala mbongo mwana yango elekaki papa atala boye akakutana na citron akotisi boule omoni nga nde eza boye nga na géraka makambo nga moko moye malgré na mobali te nyonso nasala nga moko me nga nde eza boye mobali jamais akodirige nga ezala mbongo na nga bana ezala ndenge nini jamais soki omeki na bengani yo citron akomi anana akomi ozwa baboule ya mabe baide ya mabe oyo citron apesaki ye akomi kosante te malgré mobali abengisaki ye ale citron ayebisa biboye ndenge eza boye mobali ndenge abengisi yo boye na poto oza mowumbu na ye te soki eza boye soki alobi yo mpo foloba na poto eza mboka basi wana eza na Afrique nde mibali banyokolaka basi me soki mobali ameki obengeli ye mbila ndenge eza na fo fungwama yo ozofungwama te fungwama neti basi ya poto bazalaka bafungwama yo ozaka yuma boye baide bakotisi mwasi akomi ozwa lire baide akomi kosante te mobali ayebisi ngai nayebisaki yo nalingi makambo bakamarade te ngai nasali badémarche oya na mboko tovanda nalingi te mwasi alingi koyoka te na suka nango ya motu eza nini jour mosusu citron ye ayebisi eke ndenge eza wana nalotaki ndoto naloti mobali nofo ezaza misa mabe mpo mobali wana bando alinga citron te tom alinga citron tabi alinga osentir ye te alors ayebisi anana alobi na nana omoi nde eza na mobali no aza misala mabe fo keba na ye nalali naloti na ndoto mobali na yo mutakala azosumba likolo ya mbeto na bino bovandaka bolalaka asumbi yo ozalaki ya kolala pongi nga sikoyo ere na ye nakoti na kati ya chambre nakuti mbeto sali te ndeka bandoto ezalaka na comprendre mpe ndoto yango te me naloti mpa mobali no asumbi na mbeto oyo bino bolalaka sesir nga bandoto nange erataka te sesir mobali na yo aza na misala mabe
ti mwana mwasi wana poli aloba apesi confiance na Citron soki pa mvutema ya bakamarade mosusu tozokutana bango na bapoto mosusu mosusu baza na kindoki biso tokoyeba te mwana mwasi wana asali nini andimi makambo Citron ayebisaki anakangi kanda po bakome kotraverse mwa bepreuve omoi ka le haut et le bas eyaka mosusu mwa badifficulté ye mosusu mwa mosala periode wana mosala mpo mobali achangement misala na ye mwa periode wana mwasi ezesimba boye te mwasi alobi fo eza bamvutema aconsidere ndoto Citron ayebisaki ayebisi mobali wana nde eza boye na omona clair te d'ailleurs nde eza boye nga vi nange ezomarche susu te bayebisa ye ngai boye na motu moko boye ke yo ndenge eza noza misala mabe ekutu balotaki ozosumba na mbeto eza signe malamu te mpo mbeto ezali signe ezali vi mobimba ya motu ndenge nini yokende kosumba na mbeto ye ayebisi nani ayebisi yo ndoto wana yali nkoloba te mobali mpe akipaki te ti mwasi kaka ndoto oyo kamarade na ayebisaki akangela mobali kanda baye kointroduire ye epa baprofete mosusu epa kamarade wana Citron abizela no likolo profete moko boye toyebani na ye ye akoexplike ndoto profete wana mpe boyebika baprofete bakomi na bango na bamakambo na bango bayebisi etinda mbongo basambelela yo eza sinya mabe soki omoni banie na mbeto bongo elingi olakisaka kokufa kokende so na ndako wana te sesili mobali wana aza milimo malamu te ye sikoyo poli aza na ide ke mobali oyo moto abengisenga na poto ide ezali te soki pa mvutema jour mosusu mobali ya boye na ndako fale mobali ake ndako me mwasi abima na ndako na mwana ake kovanda epai ya Citron akozonga lisusu na ndako te parce mobali na ye aza na misala mabe bakabwana kaka ya kozonga te ata ndenge mobali ayebisi ngai moko mona bengisi yo na poto komo ozokonsidere ndoto oyo moto mosusu abeteli yo eza ta na sens te eske oza na discernement zonga mama tovanda soki naza na misala mabe nzambe ye moko akosala nini akojuge ngai toluka bapaster naleka ta na délivrance parce que nga nayebikenda na nga na misala mabe te mwana mwasi wana ti nde nazoloba bino boye alongwa akima ake na mwana na ye so mpe ndenge nini aye kosalisa bamakambo na ye aye kozwa mwasi soki mwa ndako na ye soki ndenge nini akoma kovanda bakabwani apanzi mobali sango meme ntina famille na ye ke mobali aza ya kindoki alotaka bandoto mabe banda ya bato bazokanga ye na kingo révélation ebimi ke mobali wana aza ncor boyeboye kutu kamarade namonaki mobali nazosumba na likolo ya mbeto bandeko nde nazoloba na bino boye libala wana esala nini epanzani sikoyo eloko nini esalemi boyoka Citron abeta lisolo ti ke mobali wana aza misala mabe mobali wana aza na ndoki njoka Citron a joué des rôles makambo oyo ye ndenge bazali kobima na nana bakoma bakamarade babima okende kosala bacourse mosusu bakei basombi biloko kolia bakei na restaurant bavandi sikoyo nana mpe abetelaki vie oyo ye amenaki na kati ya mboka vanya na poto makambo oyo nana abetela ye le passé ye nzoka nde akande kobetela mobali wana ketala mwasi na yo obengisa ye na poto awa avant ya awa kuna na Congo azalaki na ye na mobali abande kovivre na ye mobali wana kutu ndenge eza wana azwaka zemi akendaka kutu kolongola zemi wana avant aya kokanisa te kaza sérieuse azalaki na mwa basheri na ye mpe na kini kuna ye abeteli wana pire motu na nga apanzelanga mitsopoto naza nango acréer désordre na couple bato anana créer nani Citron créer désordre mobali mpe soki pa mvutema ye soki nini mobali epesi ekanda mobali abosani ke moto ayaki na songe ezali Citron oyo mwasi abetelaki ye botala makambo ezaleka na poto kindoki bato ebeye baza mvute na minute nde nazoloba boye mobali asiriki mpe alobi akolanda mpe mwasi wana te asali nini
akomi kobima na citron. Ere akomi kobima na citron na minute oyo citron mutu a remplacer anana na kati na ndako. Boyoka makambo eleka na poto. Lokola maseki, lokola filme, lokola soki eloko nini na minute oyo ebebi citron na nana binemi ya kosakana te. Mobali pa zwi citron wana atie na ndako po citron wana aza pe na bana. Mibale aza femme oyo mobali akenda. Femme sel, ba femme sel nyonso ba mabete. Baza sikoyo na Tom. Anana se retrouver ye moko na mwana libali kufi likolo ya bakamaradi oyo bozokutana ngo na poto. Bandeko obolandaka ngai na yebi ke na beta ba masolo ebele awa pona kokebisa bato oyo batalaka ngai ba famille na nga Facebook et puis ba oba otala ngai sima ba nyonso batala nga kaka. Na beta masolo oyo mingi pona koloba ke bato oyo tozokutana bango na bamboko oyo misusu baza mitema malamu te. Yo yebi te mususu mutu azwa envie yo, azwa envie libala na yo. Akwa kopesa ndoto moko alokuta ye aza prophète to prophétesse. Yo moko ndo oza wana oza pe mwana Nzambe. Seigneur ako révéler ope makambo po moni. Pourquoi kaka mutu mususu awuti libanda ye na ndoto na ye ayebi soki mobali na aza misama be yo po ndimi. Bato bele babomi mabaya na bango ndenge wana. O prophète alobaki o ndoto kaka likola ndoto oye kosili kokangi pe mobali ndoki. Eske okoko zonga sima te otala ke mobali oyo ayaki na nga na mboko oyo. Soka azaki ndoki akoka pe kotika nga na Congo aya na nga ate. Mais mobali oyo asala effort aye na poto abali yo boboti bovandi bien. Soki mobali wana alobi na oke mobali na ndako abike mama na lingo za ba camarade mingi te poto eza makambo ebele. Peut-être ayebi azana expérience makambo o ezoleka na poto yango ya lingi yo zana ba camarade te. Est-ce que il faut ça elango problème makasi ti ya kobimisa ba secret na bino ba misusu ba komi soka swenda mobali bimisi ba secret nyonso intimité o bazaki nango libanda kofinga mobali ko humilier mobali bazobosana ke fitir pezali eloko mo pe ko sangisa bino plus tard pe mutu ana ko aider yo. Na beta ba masolo o bandeko o baza kotala ngai bolandi lisolo wana boyoka ndoto ekeke panza libala ndoto ka ya camarade bokutani ka na poto aya panzeli na koti trouble no ba serpent bazali o bazali soki aye na vie na bino a panzi bino asimbi ndia ke baza na ba mission yango bozomona bandako mususu soko mikika ko tia lokolo boye na poto bato bagangi oke kosala nini kuna ndengo koti kuna libala no ezokufa bato mingi baza na bakasha mabe oyo babomi bamabala bana kisongi bamisusu bavandaka te baza kaka tu na telefone kokende kozwa ka information baninga kobambelaka bato ba problème baninga makambo ebelebele na beta bamasolo oyo bato oyo bozotala ngai bandeko basi ozotala bandeko bayaya mibali makambo ezosalema mingi même na bakamarade okomona camarade bozalaki bien bozobetela bamasolo msusu mutu to azaka na problème msusu mon cher talanga problème na nango na ndaku tala msusu problème na nango na famille tala boye bo community close nde balobaka bo komi vuma pembeni mais boko bebana yazo bendelo boule makamu nyonso oyo betelaki ye ba misusu komona bo bebani abengi bandeko na yo ya famille abeteli yo abeti masolo nyonso oyo betelaka etala kundeko na bino alobaki boye afingaki bino boye bamakambo wana esalemi trop même epai ya bana basi okutana camarade na poto obeteli ye le passé na yo le passé bazwi bakomisa yango le présent balatisi yango pa kazaka bakomi kotambola na kombo na yo msusu na Toronto mobimba na le passé eloko oyo beta na oyo osaki na passé msusu nde tozali ba jeune fille boye ba copain tout ça là obeti so msusu copain na moko kala na zaki na boye bobeteli camarade bokutani alati yango ekomi lisolo penza balati yango kazaka passé na bakomisa yango présent
yango bakomi kotambola nango na Toronto mbimba, yango bakomi kotambola nango na États-Unis mobimba, pona nini pona passé na yo bakomi ko traiter yo selon passé oyo betaki. Yango bandeko basi boza na maîtrise. Soki oyebi mutu te ko betela ye masolo na yo te. Bomba masolo na ovanda nango. Bomba yango poto eza makambo ebele bato be baza mitema mabe. Bomba nazoloba bayaya bazotala nga bandeko nyonso basi bandeko mibali. Bomba masolo na bato mingi baza nde baloba ba anglophone ba fake ya lokuta ba camarade ya lokuta. Le passé na komisa ngo le présent zo tambola nango Toronto mobimba to France mobimba to partout comme kotambola na le passé no or que ça passé bazui balati su yango bakomi abimana mutu moko boy na Congo kuna azaki mobulu ndenge za or que passé batu pe msusu bazaki basala pe mobulu na kala mais Seigneur a restauré bango bayebi Jésus Christ bavandi na bango pe na mabala mais bozui le passé na bango bokomi kotambola nango na minoko na bino misusu pe témoignage mutu témoigner na une église ndenga azaki ndenge nzamba changer vie na ye témoignage wana ezelanda ye partout azokende bazobeta ka témoignage azaki ndoki te a témoignaki kaza ndoki bwe c'est quoi ça eza problème nini oyo ezo se passer na communauté yango loko ndenge na beta cité bokeba na bandoto tala anana libali kufi akomi ko regretter asimbi mutu nzoka si toi bande ko viser na ye tom ango pe azana discernement te soki pesa envoûtement soki eza nini parce que bato be bakomo salela ba matiti même na poto mona aza mwa singana loketo kuna travailler BBC a récupérer mbano okomi kolela eza conseil yalingaki na pesa bandeko basi obozo tala ngai bandeko yaya mibali obozo tala ngai kosala confiance na mutu oyebi te soki bokobeta masola politique bobeta masola politique soki bokobeta masola théâtre bobeta ta masola théâtre mais vie privée na yo kobetela ngo lisusu mutu te parce que bato bakomi ko utiliser ba masolo na oyo betaki ba masolo nyonso betelaki mutu ya kamati azwi yango alati yango azotambola na kombo na yo eza conseil na lingi na pesa bandeko o batalaka ngai anana a se retrouver donc ne baloba na kini baloba nini donc a mwangani soki nini epanzani donc aza sikoyo na mobile te citron azo vivre sikoyo na mobile nae likolo ya discernement ezali te boza na discernement ezelo konenga na loba yango na leka na étape mibale na lingi na lobela sur ba fruit ndenge na loba kina bino ke na lobela makambo ba fruit alors nasalaki expérience moko sur ba fruit oyo ezali plateau bino mo bozomona ba fruit yango moi misusu échanger couleur ba fruit yango ba fruit oyo ezali ba fruit on a sombaki ezali naza na malala naza pe na pamplemousse alors ndenge na lobaka na bemission yango bato batala ngai selon convention pour na makambo etali agriculture convention basigna que tozala deux sortes agriculture tozali na biologique donc organique na mususu eza organique te non organique donc bako utiliser ba pesticides ba produits chimiques ba biloko mo pour na kolisa biloko mbangu mais bato batuna nga question bon pourquoi basalela banini ba chimique pourquoi ba permettre bango ezali lokola cigarette ezoboma santé mais etekamaka ezali nini ozana libre choix ndenge ozali wana ya kopona eloko nini yo kolia na eloko nini yo kolia te yango mona na marché soko ke okokuta bio organique na mususu eza non organique c'est à toi de choisir yango na salelaki bino ba recherche awa oyo lilala oyo bozomona lilala oyo nakango photo na moni ezobima mwa nini ezosa neti mwa voilà oyo bamalala lilala yango oyo
lilala oyo botala bino moko. Lilala oyo esali nasombaki yango le 29 juin 2020 yango natiaki ba date. Le 29 juin 2020 nalobi nasala expérience parce que code ya fruit oyo ezalaki 3 bakodo batiaka boyebi so osombi fruit omona papier moko batia boye pan étiquette ezalaka na ba fruit. Alors code nango ebandaki na 3 nazwaki code AC. Depuis juin, le 29 juin, lilala epoli te. Naye kozwa lisusu nabimisi lilala le 19 juillet 2020, date yango wana. Lilala epoli te. Lelo ndenge toza boye tozali le 20 septembre 2020 bandeko bota lilala ndenge za. Eza ya kopola te. Eza intact ndenge ezali boye. Lilala depuis le 29 juin, lelo eza le 20 septembre. Lilala epoli te, eza kaka ndenge ezali. Ndenge na sombaki mususu yangoyo. Lilala eza kaka makasi le 29 juin 2020. Naye kobimisa le 19 septembre et le 19 juillet 2020 bandeko bota malala. Malala epoli te, eza kaka ndenge na sombelaki yango. Ezoko konda mais eza kopola te. Code ezaki ya 3 something, donc 300 quelque chose comme ça. Étiquette nango yango wana ezaki code ya C. Ndenge na zwebisa bino boye pamplemousse yango. Pamplemousse on a sombaki yango pe kaka ndenge moko. Le 29 juin 2020. Lelo eza le 19 juillet 2020. Bota la pamplemousse. Pamplemousse yango ezali kaka ezoko konda. Soto compter le 26 juin. Le 26 juin, le 29 juin ti le 29 juillet, 1 mois. Le 29 juillet ti le 29 août, 2 mois. Siko tozali na septembre. Donc ezokende 3 mois bandeko na nga malala epoli te eza kaka intact ta. Lilala yango epoli te. Oyo ezali pamplemousse mususu pe. Le 19 juillet, oya le 19 juillet yango. Talande esali sini, esali ka sini moko neti ya evimbi evimbi mais yango yo bandeko na kanga photo na changu na sa commentaire bomona. Yango epoli te bandeko na ngai. Donc elaksi mususu yango yo oyo lilala pe epoli te ezokende 3 mois malala epoli te. Et pourtant tozaka na mboka na biso na Afrique soko sombi lilala otiango na ndako okoka na sola malala ideko odeur asola malala na kati ya ndako osombi bitabe okoyoka penjo ato bombi bitabe na sa mbeto okoyoka solo parfum ezo bima na kati ya chambre ti okomona bitabe. Mais awa ba code oya sebe étiquette oya 333 wana somba yango ndenge eza bo malala eza ata na solo te, solo ezate solo ezali te. Pour vous dire que biloko mingi toza kolia il faut toponaka. Ngai na ko conseiller batu batalaka ngai parce que zate tobetaka ba masolo bachubi mbeli bachubi mutu mbeli kuna na mutu bachubi mbeli mutu kuna tomonaki ya mutakala te. Il faut pe tosalaka ba émission moko ya makambo pe ya biloko kolia ya ba santé na biso parce que biloko ebele eza malamu te. Il faut bopona biloko kolia bandeko na nga batala nga na Facebook. Soki osombi lilala na ko conseiller yo ndenge prof na biso a conseiller biso ya santé. Somba koda likolo ateza cher ata batie lilala ngo moko $1.99 ndenge baloba awa $1.99 lilala moko. Soki code nango eza 5 eza 6 eza 7 somba yango. Soki eza organique somba olia. Et puis ba fruit mingi ya bien neti biso ana Canada na mona ba fruit mingi ya bien eutaka ba île parce que ya kamba moko na avion
journée no oka passe osombi manga ya bajama ya bajamaïcain oka pa solo ya manga soki osombi bafruit epa bagayana bato ya gayana okoyoka mpenza bitabe solo ya bitabe neti ya afrique soki mpe probabilité ezali baoyo baza kuna na Europe bino ku biloko eyaka nango na baavion air nyonso somba biloko oyo ezali ya malamu parce que santé ya mutu eza na prix te yango bomoni bato mingi bakomi kobela bamba asthme babiloko moko akanaki te abela na yango te naki mokolo bamaladi moko ebimibimi mpona babilia ata bino moko vraiment vous ezoke 3 mois epoli te yango yo yango nabaki na osala expérience ndenge prof na biso ya santé apesaka biso na osala expérience parce que baoyo bafruit oyo eza biologique oyo basali yango eza organique bakode nango ezala likolo ebandaka msusu na po prof na biso eza 8 7 6 bakode wana soki omoni na kati ya betikete wana eza biologique eza organique comme on dit eza ya malamu mais misusu oyo bakipe na bango te misusu bazokolisa yango bino mobomo omona mayebo bakonya yango lelo lobi soki 3 jours après ebimi na bakantine na tala bazokolisa mayebo na bakantine ya plastique baso ya plastique donc bandeko bozotala nga bafruit yango oyo ezali pomme oyo ezokende 2 mois ezopola te yango eza makasi kaka ezokita kaka ezofinana mais epoli te ata sina kopola eza te oyo mandarine soki lindarine oyo yango 1 mois et demi ezokopola te eza wana kaka pomme oyo moko ekokisi 2 mois ndenge nalobi moko yango oyo échanger couleur ekomi couleur chocolat bozomona mais epoli te mais soko sombi fruit oyo eza na koda likolo eza impossible esala 1 mois 2 mois sans epola et ça aime sous 4 jours déjà ebandi ko se décomposer bato basalaka bilanga nayebi ke bo contredire ngai te eza makambo so nazoloba bosala pe expérience bokende kosomba bafruit oyo eza na bakoda C bokomona ke bafruit wana ezopola te eza pe na odeur te mais yo kozwa kaka olie lobi bato bakomolela bapema donc eza ba recherche plateau yango yo ya bafruit nakomaki pe na badate oyo nasombaki yango ezokende 2 mois na 2 semaines nde toloba 2 mois na 3 semaines donc ezokende presque 3 mois bamalala yango oyo epoli te ezali kaka ndenge ezalaki donc prochainement nakoya na bacode nyonso oyo ya babiloko comme ça boyebaka ndenge nini ya kosomba biloko eza baplace ya bien bateka babiloko ya bio bafruit ya kitoko okokende osombi mpe olie oza en bonne santé merci donc mpona bato oyo bazotala ngai nzambe apambola bino eza pe fo mpe toyaka mpe na babiloko etali mpe santé mpona kobatela santé na biso bien ke tokokufa un jour mais soki nzambe apesi biso souffle de vie pourquoi pas tomibatela po ete to prolonger bajour na biso ndenge nzambe alobi na makomi na ye que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans pour les faibles et 90 ans pour les robustes. Et puis lelo bino moko boyebi que expérience de vie ana bamboka oyo ekomi na ba 115. Na ba 115 wana pokoma il faut lia biloko malamu. Kolia bilia te oyo omoi keloko eza bien te kolia yango te il faut toujours otala ba valeur nutritive ndenge balobaka nutritionnel ba valeur wana il faut otalaka yango nakei siko na liso na nga suka pona na sukisa ya makambo ba figuier mutu moko atunaki nga likambo ya figuier oyo na bande pe koswana mwana na ngai Christelle Kindeki na tuni nga bi Christelle na Congo oyo yebi figuier asinga mama na yebi figuier eza nzete oyo Jésus amodisa ngabi est-ce que nzete wana ezalaka kaka to ekufa yabi te mama nde bateya biso na mboka nzete ya figuier ebotaka te nzete wana Jésus amodisa yango ekufa na sombi carton ya bafigue yango na ye nayebisi mwana
figuier nzete figuier ezalaka nango. Et puis ba fruit ya figue ba ben fruit nango ba ben nango figue. Donc figuier ezali ebotaka. Oyo ebota te, oyo Jésus amodisa ezalaki nzete wana ezali soki bokende otanga passage ezali na Marc 11:12 Jésus Christ wutaki abimaki azaki na sortie ya Béthanie. Alors Jésus Christ a maître na biso Jésus Christ ngaza chrétienne ayokaki nzala. Siko ayoki nzala amoni apercevoir de loin nzete ya figuier. Nde ayaki pona aya kolukelo kwa kolia. Atali boye nzete ezaki na makasa vert tout ça là. Aye akuti mbuma na kata nzete wana te nzete ya figuier ezaki na mbuma te. Alors asalaki nini alobi ke bakolia lisusu mbuma ekouta na kati na yo te amodire yango. Amodire nzete wana esechaki de feuilles jusqu'à na racine nango nzete kauki. Ba disciple ne pe bazalaki pembeni. Maître Jésus Christ amodisaki figuier. Mais cela ne veut pas dire que ba figuier ezalaka lisusu na mokili te. Ba figuier ezali. Figuier ebotaka e ba fruit nango yango bazobenga yango ba figue yango yo. Po fo bilo mususu bateya biso foto banda kosala ba recherche po batike nango na mutu. Figue yango yo. Fruit ya figue ya figuier. Figue oyo nzete oyo Jésus Christ amodisaki na Marc 11:12 yango yo. Carton nango yango yo nde nazoloba. Eza 12 na kati ya carton. Na kati ya carton eza 12 mais kosomba yango eza $10. Kaka 12 mbuma oyo $10 pozwa figue. Donc yango nalingi naloba boye po na expliquer mwana na bi na mwana sikoyo tika nango na mutuke nzete oyo ebotaka te oyo Jésus Christ amodisaki nde yango ezikaki sur les champs. Abi mais maman bateya biso ke banzete figuier wana eza nzete lakela Jésus Christ alakela yango mabe eza maudit. Ngabi oui Jésus amodisaki wana mais soko koti na kati na ba recherche okukuta ete nzete wana Jésus Christ amodisaki figuier ezaki na saison na epete. Parce que figuier ebotaka na juin ti na novembre nde figuier ebotaka. Ezaki période pe ya figue te. Mais Jésus-Christ a maudisaki yango. Ce n'était pas la période ya ba figue. Mais le maître a maudit cela. Ezali nini parce que batu mingi ba chrétien Jésus-Christ est moko lobake soyez comme les chrétiens de Béret. Lorsque on vous enseigne, allez faire des recherches, lisez les écritures parce que ngana yebi pe bateya biso bongo. Que nzete Jésus a maudit sa figuier botaka te. Ba misusu kutu ba prédication na ba koma ko benga baso ba botaka te ba figuier. Yango ngai na lobaki na bandosa ba recherche tout. Soki na moni loko mo neti loko bateya biso ya les chars dans la chair de Paul wana ngape nazo sela ngo recherche fona yé bazaki pa kunki to lo nini parce que batu belé batanga l'écriture na ndenge na bango soka tangi mo verset biblique ya comme pasteur or bozo tia batu na confusion na Israël batu bakendela rapenza classe ministère kuna ministère na bango so ba ministre na bango gouvernement zo futela bango na Israël bakende classe bake kotanga Torah ba sponsoriser yango po maramba nzambe basakana nango te. Donc pona loba boye que soki Jésus Christ a modisaki nzete ya figuier ezalaki oyo wana ya modisaki nde ebota te. Alors pourquoi le maître Jésus-Christ a maudit on a un pasteur te mais nazoloba pona kolongola batu image po batu bele batikala na image wana ke figuier ezalaka te figuier yango. Donc figuier ezanango. Pourquoi maître a maudisaki yango? Et le jour où Jésus-Christ a maudisaki nzete ya figuier wana c'était le jour wana opa kendaki na temple akendaki kokuta batu baza koteka na temple asiliki a chasser bango na kati ya temple abi maison ya père nanga ezali place ya kosala
koteka biloko te apenganaki bango. Ezalaki kaka na écart ya ba minutes quelque temps après nda se retrouvaki na temple. Qu'est-ce que symbolise figuier? Figuier ezali emblème ya Israël. Naza pasteur te mais na sala ba recherche pour ba zote ya batu bitela tiela. Ezali emblème ya Israël. Figuier soko koti osali ba recherche na Google okokuta bazo expliquer nzete wana eza emblème ya Israël. Donc ce qui Jésus a modisaki yango ezalaki message codé, eza symbolique. Cela ne veut pas dire que ba figuier tout ekoko bota te. Ezali message codé et le maître pona suki ça Jésus-Christ azalaki na vision mususu eloko oya monaki na kati na nzete wana ba apôtre ba yebi yango te parce que ya azalaki na œil spirituel moko développé ya makasi. Kosa ba recherche ça bien œil spirituel moko développé ya makasi. Yango bomoni ti akomaki na niveau wana ayebaki pourquoi asalaki yango parce que eza recherche na sali tellement eza mulai jour mosusu na ozwa ata na koexplike ndenge baexplike babiloko wana ke Jésus-Christ ndenge aza wana ezalaki symbole ya kotalisa ke ndenge naza boye na ye na se na mokili oyo naye koapporte paix. Mais tout comme peut dans les jours à venir, lorsque je veux venir, nakoya pe na jugement parce que nzambe aza nzambe oyo akozala na bonté pe akozala sévère. Ce qui alobi a punir apinisaka. Donc ezali message moko codé spirituellement ba expliquer ba biloko wana nyonso. Donc na ngana longola no image ya bato baloba ke figuier ba modisa ngo nzete na ebota te boye nzete oza ba valeur nutritive plutôt, comment on appelle ça, valeur nutritionnelle. Vous m'excuserez un peu pour biso ba anglais comment le bon mot comme bossa na ba mot. Donc valeur nutritionnelle et belé ce qui okei na kati na ba figuier awa ba figue plutôt okomona yango kaka mbuma oyo ezali na calcium, ezali na ba fibre, ezali na fer, ezali na vitamine B et C, ezali na calcium, ezali na phosphore, ezali na magnésium, ezali na potassium. Donc ezali ba valeur ebele et puis ndela lobi na bino ezali emblème mobimba ya Israël. So bokoti même na Bible batanga Bible au mona bazo lobela ba figuier bazo représenter ngona Israël na bana Israël. Donc c'est ça elo na linga kina loba figuier yango soko panzi boye yango ezali yango Jésus-Christ a aucun nzala yango Jésus-Christ a aucun nzala bomoni figuier yango figue plutôt nzete na onde figuier yango eza kitoko na meka yango eza kitoko mais sauf que eza nde cher eza moi carton 12,44 boye eza $10. Donc yango fruit Jésus-Christ alingaka alia makuti nzete boti te mais nde na lobi na signale bino ke eza pe période ya ba figue te yango ebotaka mingi na juin ti novembre soki novembre leki esili saison nango esili mais Jésus-Christ a modisa ngo. Donc ezali message moko ezalaki codé makambo ya nzambe ezali ndenge bato batangaka livre ya histoire te makambo ya nzambe il faut zala na esprit Saint-Esprit afungola o molimo donc molimo santo afungoli yo miso ndoko comprendre pona suki sa koloba boye soki mutu azali branché spirituellement azali mutu oyo amonaka ndenge moko bato bazomona te parce que bato oyo baza branché spirituellement bamonaka makambo ndenge mususu ba oyo pe bana bango branché te bamonaka makambo ndenge mususu yango moyi na Bible baporte baloba makambo nzambe eza lokwa folie
Donc esprit ce qui est là tu Saint-Esprit là tu ba message mosusu ezalaka codé. Il faut za na molimo santa fungola yo pour comprendre. C'est ça il on a koloba zala branché spirituellement. Boyaka kote abiso makambo mosusu o ezo tia bato ba confusion te njeta figue yango ba figue yango yo na yeli bino bomoni yango. Écoute na bet la simon nga bitala ba nzete ba fruit o Jésus Christ alinga kali akuti nzete boti te yango abi mama lakisa na lakisi na sombi yango poto meka. Donc mwana longoli mbala moko eloko wana obateyaki biloko ebele na okoyoka batei biso bato mosusu akolamuka lelo kana ntongo bakomi pasteur asali ata ba recherche te ba verset mosusu bazoteya na ba confusion yango ozomona ba trouble mingi tala neti awa ndeko na biso aboyi libala mpona ndoto vraiment mutu ayebi ndoto or ke yo oza na puissance ndenge eza wana ya kosenga nzambe mpe afungola yo misu omona si réellement mobali no aza na kindoki lelo ekoma kaka passage ekoma kaka nde balobaka wa mot de passe soki mutu yanga ya kodétruire vie ya bato alingi détruire libala bato fo atake mobali mobali ana aza misala mabe mwasi aza misala mabe ali bopanzi Jésus Christ aya kopanza boye te tala batrouble nde ekoti na bafoi ya bato. Pourquoi? Parce que bato mingi bazoteya makambo o bamaîtriser te aya teyi biteya teya et puis evandi mpe na mitu ya bato. Or que maître nde nalobi que Jésus Christ nous a dit ceci: soyez comme les chrétiens de Béry, vérifiez les Écritures, vérifiez les Écritures, sinon te mutu akoya kokosa yo lobi obomi libala na yo lobi ose retrouver libanda okomi koregrete. Donc napesi Alain Kindeki mbote nanga na Alain Kindeki wazaki na réalisation Gervais Bilili mbote na ngai na Monsieur Roger na Ottawa mbote na ngai na Alfred Mambu na France bato to bazotala nga masolo ezali bokomona ngai lisusu nakoya kobetela no masolo mosusu. Donc ezalaki ngai wabino Julie Poyalama, Toronto, Canada. Nzambe apambola bino bopona biloko akolia bopona kana ba code bopona ka kolia biloko bilia liate atoza na mbongo mukie préférer somba fruit o eza cher que o eza on a 9 soki cents tout ça mais o eza nango $2 somba eza na code moko alikolo po ezali organique pona nzoto na yo. Nzamba pambola bino nyonso ezalaki ngai Julie Poyalama, Toronto, Canada. Merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.